bamaba tata bandeko ezala meme na ba radio ba mbunduka na biso ya ba internet vraiment bazwi nano mpe likanisi wana te ya kosala journée wana ezala journée ya kimia te, journée ya commémoration, journée ya kokanisa solo pena oyo asopaki makila na ye pona Kongo na biso, oyo asopaki makila na ye pona biso bato moindo, oyo asopaki makila na ye po ete biso tokoka kozwa lobiko. Na yango bama batata bandeko bana somi ya mboka Kongo, yango wana nazali ko profiter na occasion oyo biso banso elongo moko kola bandeko ba rejoindre nano biso te bango nyonso to mekananu kola deke ndeko ziabwana autaki solo penda kozwa le devant c'est-à-dire na programme to koka observer une minute de silence au nom ya mobikisi na biso mfumu kimbango na poko ya lelo. Alors bama batata bandeko bana somi ya mboka Kongo tozala vraiment na kimia nyonso bongo topeya kozonga na kati ya conférence na biso matondo mingi.
matondo ba mama batata bandeko bana somi ya mboka Congo, matondo na bino banso. Matondo na bino banso ba mama batata bandeko tozongi solo pena na kati na conférence pour aider tokuka obanda masolma na pouvoir. Na yango solo pena tokenda nanu to banano na ndeko wa biso Ziabwana oyo azali apôtre ya Jésus Christ. Ndeko apôtre ya Jésus Christ, ndeko Ziabwana, vraiment pona yo to bananano pona yo journée ya lelo yo zali ko pressentir yango lolenge kani. Malubomboka. Bon, bandeko, merci mingi pona jusque là question vous posez nga ezali ko concerner sentiment personnel comment nazali ko kanisa la journée ya liwa ya papa na biso koko na biso Kimbambu. Et journée oyo nazali ko zwa ndenge moko kana journée ya basantu nyonso oyo batika mokili oyo basalela Jésus oyo bazalaki torturé oyo bazalaki persécuté netika basantu Polo basantu Petelo bandeko pe ebele na bisika ya ndenge na ndenge partout au monde même kaka mutu ata azara koni kutute mais soki akufaki likolo ya Christ sauveur na ye journée ya lelo ezali ndenge moko na bango nyonso. Donc pona ngai ezali journée ya nkembo pourquoi parce que chaque fois soki mondimi atiki mabele oyo alongi couronne na ye epesameli ye. Donc pona ngai liwa ya papa Simon Kimbangu ezali ko représenter couronne na ye na lola journée ya nkembo na ye lola eganyaki molimo moko na date ya lelo yo. Amen. Matondo bama batata bandeko oyo wana ezali solo penza déclaration pe maloba ya ndeko abiso Ziabwana. Toyoka nano par contre ekumani wechi. Mbuta ekumani wechi yozali meme mutuna uzali penza ko pressentir journée ya lelo lolenge kani. Ndenge moko na ndeko Ziabwana ou bien lolenge kani malobomboka. Matondo papa na ngai bopele pala na zo ko yoka ba retour epai na ngai na ebite soki micro na ngai so nazali ko yoka na malamu Matondo na ebite soki retour wana ezali ko tepa ndeko Ziabwana soko zali na bisika mususu ezali ko sala ke ba retour ko kakoya o mekana ko faire ba fenêtre mususu de façon que ba retour et pour kozonga na kati na umbunuka ya malobombo kwa Matondo journée ya le 12 octobre ezali journée munene pona biso bayindo pamba te tata Nzambe bande asala mokili na ye ntango nyonso